Hello, bakuku na bino ba les amis ya chaîne Mimi Selunga TV na pesi bino ba mbote na pesi bino ba losako nzamba lola mona bino ba les amis kala vraiment kala tokutani kala makasi Mimi Selunga zaki na problème internet makasi vraiment na ndeko kosala so ba vidéo te mais nzamba lola lokwa za bolingo na ye apesi biso so opportunité lelo na telemisu liboso na bino na sengi bino ba merci bandeko na ngai chaîne na nga vomeza ya kolala mikolo oyo po en tout cas nazokotsa eloko vraiment tendenge ezalaki na yebi ke bandeko bele bozotu na mimi likambo nini boye po na nini misu bozokomelanga mais eza kaka nde na yebisaki bino to changeaki donc nazali na problème ya internet makasi talaka ko déménager eza vraiment facile te yango wana internet ezongi kala te tozongeli mosala kaka ndenge kaka nzambe azokambela biso vraiment bandeko na nga na sepeli kozali liboso na bino kaka ndenge na lobi na pesi ba oyo nga nyonso bolanda nga na motema moko na pesi bino ba matondo na bino na pesi bino ba losako na bino nzamba lola mona bino nzamba lola kanisela bino na mabota na mabala na ba famille na bino en tout cas bosimba bana bosimba ba papa bosimba ba mama mobulu te na bandako po Mida Selunga ya bino alingaka mobulu te na kati ya bandako po diable aza rize diable soka koti na mabota ya yaka pona kosasa ya yaka pona osala makamsu te yaka kaka pona kopanza kobebisa koboma yango tokanga bandako tolinga ete bandako na biso ezaka toujours kaka na fraîcheur ya nkolo bamilunge wana ya diable tolinga yango te wana eza conseil gratuit eutaka mingi pa ndeko na bino mwana bato ya Nzambe Mimi Selunga TV toke nango bongo bandeko na nga elongo na masiya toza kaka balongi. Merci beaucoup mon Dieu na temps oyo pesi biso na mokolo na lelo ndenge o conseil o pesi biso susu dati oyo mokolo ya lelo to mona na noté ba mardi leka ebele ba le 12 leka soki le 13 leka ebele mais oyo ya 2021 lelo vomeza yasika donc ebele bazo opportunité o te pona nini te to pesa nzamba bikamwa merci na pesi kaka merci bandeko tozokota na sujet na biso bandeko nazaki na sujet mususu vraiment na kokai ko partager na bino na mokona lelo mais vraiment kaka contenu ya ba makambo tozomona ezopesa pasi yango na sepeli to partager na bino elongo to tala nanu mokili modèle ezokende vraiment bandeko na nga mokili ezokende mabe makasi lobi natalaki video pe bandeko msusu basaleli yango déjà ba analyse video ya mama na biso mokolo vraiment mama na biso mokolo vraiment makasi auti kokweya auti komiti ye moko vraiment donc amoni train zokoya ake komiti ndika na train wana amibwaka na ye bandeko epesi pasi pe mawa bongo chance ekutu nzamba za bolingo modeli mama wana kwela kinga na simbi mutunga binzambe mama akufi mama oya kufi na tala boye aninga bi Yesu donc miracle nzambe ezana na bomo ya batu mama oyo aza pena miracle oya amoni miracle nzambe na miso combien ba mibwaka banyata kana bateba bana sute lokolo eza wapi muto eza wapi mais mama oyo modèle ya mibwaka kiye moko azali na confiance penza ke nazokende minzamba lola abikisi ye mama esika zali nzambe ayeba nke nzamba lingi esika ya monike asuki po mutu posa lelo kwa bwese kosuki soki ezalaki ba jeune tokoloba ata muso mobali akimi ye boye na boye mesiko mama ya modele toloba nini kesengoka ya komibwaka esalaki ye non esengo komibwaka esali mama oyo te eza ba problème poto mona nke toza na mokili ya makambo oyo eza selo analyse na ndeko na bino Mimi Selunga peut-être mama oyo toyebi te est-ce que aye poto na âge na âge ya kimokolo ou ayaki poto na âge penza ya ki jeune ndenge ezalaka a vivre mingi na poto problème nini esali ke mama wana amibwaka bandeko
soki eza na bandeko mosusu ye badécouvrir les problèmes mpo moto nyonso asali analyse nazomona bayebi te pourquoi mama amibwaki. Donc biso baoyo toyaka kokonseyaka toyaka koteyaka mateya na biso apete na ye etire ngai sujet oyo po naya kolobela yango na chaîne na nga soki ekutami na ndeko moko ndeko mama ndeko papa oyo pe alingaki amisala na eloko oyo jeune garçon jeune fille oyo alingaki akende na nzela bo aza na moment oyo aza na baproblème amoniki asuki na ye bandeko osuki te tala yango balobi vi ya moto esimbami na maboko ya nzambe pema ya bomoi esimbami na maboko ya nzambe ata baloba ko balie ye babomi ye na kindoki soki nzambe apermettre te ekosalamaka te ndoki aza na makoki moko te loba na bato bandimelaka ye loba na bato bandimelaka ye na bato bandimelaka ye nde baza na befe me bango baza na eloko te po mama oyo diable oyo akotaki ye eza molimo mabe nde ekotaki mama oyo malgré baproblème oyo azalaki nango toyebi te bandeko me nga nalobaka ngo ezala mondele ezala moto mwindu ezala nani soki ake komibwaka kaka ye moko amiboma eza milimo nde etindi ye me siko lokola nzambe aza likolo na nyonso lokola Dieu aza Dieu de tout puissant nzambe aza fidèle na bana na ye pe na bato na ye nzambe soki alobi okokufa te okokufa te soki nzambe nano alobi lika eloko ya suka te na bomo ya moto pardon bandeko na nga soki nzambe nano atie pointe na vie na yo ata yo misali ndeni na to lobi omelakisi okufa ata bakangaki yo balobi lelo baoboma yo nzambe soki nano atie pointe na vie ya moto point mpe kosalama te tomoni bapreuve na nini na kobwakama ya mama oyo ndenga mibwaki vraiment ye moko eza facile te bandeko donc aza wana atikali témoignage vivante aza wana mama oyo atikali soki nano atémoigna bolamu nzambe te na bomoi na ye akotémoigne grandeur ya nzambe mpo ye amonaki sa sili akufi ti deja telemaki ana bwakaki deja esprit besprit ekoti ye etindi ye mibwaka sote amibwaki na ye bandeko me nzambe oyo arestauraka milimo nzambe oyo ayebi kobomba lobi oyo esimbami epai na nga mutu moko aza na makoki ya kobotola te batielaki yo point lelo nga nalobi eza virgule ale train leka likolo mama train leki likolo mama aza sauvé eza nzoto tansu mwa bamabenda miki ezwaki ye me tomoni abimi sain sauf nzambe aza bolingo ndeko eloko nini esalaka bato mutu akende komibwaka selo analyse nango be mutu amiboma eza baproblème mutu atali gauche atali droite atali liboso atali nsima atali alobi na okoka lisusu te baproblème oyo eza so ya nini ya mesure na nga te na kokoka ngo lisusu te na miboma na ngai na sila na ngai mpo namoni naza so utile te na mokili namoni na toyebi te eza nini oyo esali mama na biso amibwaka barege na famille toyebi te barege kaka boye aye mosusu aye esika obi aya mpe kala mwa moke mokanda azozwa te amoniki alembi azonga ni afriki bandeko mpe bazokosala eka te kozonga te mpo bakamuso ezaka bongo peut-être mama bata mokolo amoniki alembi na ye vi oyo azonga na ye ka na afriki me biso bana tansu te mama kozonga te na bandeko tomeka kaka amoniki mpo kovivre na mboka oyo sa mokanda eza problème sa mokanda ozolia ozomela me omona ko ozotonda te ozomona lokola ozotonda te mage babiso oyo tomona pasi ya mikanda te toyebi ngunda nde ezalaka te nde bato ebele baloba nanga yo oyebi pasi ya ngunda te me na bato oyo babetaka masolo na bato oyo bayebi makambo yango bapasa nango
balobaka eza kwanga te. Eza facile te ko vivre na mboka osa mokanda. Zanga ya kolia zanga komela. Mais zala na mokanda na Europe. Ou bien na bamboka ka étranger. Kozanga papier na mboka bato eza pasi. Toyebi te. O eza ka selo banalize ya ndeko na bino Mimi Selunga. Toyebi te mama azaye na papier te, aza na papier te, alembi na ye mboka oyo, aza na ba problème na famille, aza na ba problème na zinga na église, wapi aza na ba problème na nani toyebi te. Oyo etindi mama na biso alemba na ye vi amibwaka. Bandeko nanga. Eza pasi pe mawa. Vraiment vidéo oyo epesi pasi epesi mawa. Bandeko toyebi te kaka nde tozosala banalize. Peut-être pe mama bato aya. Bandeko surtout ya Afrique faut ko comprendre likambo oyo. Bandeko bafai na bapoto komona no blues oyo te ya nkoyi. Komona teke o mwa kabelo ya mikuse ndeke ye kuna kutu. Azaka surtout babiso to mitia na bamile oyo. Ki ofongoli mwa video na yo sali video. Omi bongisi nde mutu nyonso akoye komi bongisa. Oyo kaka ye kuna azo vivre bien, azo sala boye, azo zongisa boye, mais na famille kutu asala keloko te. Bandeko na ngai eza erreur. Mingi bandeko bazo kufa pona makambu oyo. Bandeko ebele na Europe bato ebele bazo kufa pona ba problème oyo. Omona mutu alobi akoki lisusu te. Druk o babenga na docha druk. Akoki nesu druk te. Abi non. Faut kaka pause. Pause écoute te faut stop. Faut druk na Afrique eleki. Ya awa mindele ba mikanda tala ba koko aboye. Omona fanda ne kimende ba koko msu na Afrique bazaka kene kaka église so azana na makasi. Omona koko akenda aneka église akombi mwa lupango azongi na ya fandi ate mwa bikedi na zoteka. So makasi eza. Mais awa te. Awa nga na yebi koko mokwa mukolo mama mokwa mubange. Mama wana akoza Ganaes. Mama wana koko sa akomi boya gumba mi fwama koko ko. Agumba mi. Me aza na choix te. Tant msusu ete ozozo a bisi. Nga na ana bisi. Ye azo kime. Arrête déjà. Donc, ce qui chauffeur a malamu. A telemi. A zelie. Ce qui paye à ma bemba la msona zala na bisi. Na mona pena koko wana do azaki na rendez-vous. Azo tsaka ka bisi boye. Bisi wana petel. Matala ka biso ba noir. Mindele nyonso te basepela na biso. Baleka koko wana koko afanda gunza me fandi na se. Aningisi mutu na pema epesa nga pasi. Mais na Afrique to boyebi babiloko te o eleka awa. Mingi toyeba kango te. Ke stress ya makasi eza na mboka oyo. Koko ya bonga koza pe na bandeko na yo kaka yo mama yo boy fosunga bozo yeba te problème nini o azana bana na ye awa mama wana koko wana mais bana pe bazana makambo na banga kosala fois kende ye moko nani akwa accompagner na rendez-vous nani akwa accompagner na termine biso to bengaka moto te fois sala makambo nyonso ye moko fois bongisa ye moko. Siko koko abongo azana ba difficulté de ya kotambola ya kosala makambo nyonso mais l'état petit qui était ba rendez-vous kende boye zonga boye ya santé ya makambo banini eza pasi bandeko ba mama misusa mikolo abakenda aba classe bino boyebika ndeko na bisa kenda poto aotinde loko te bana babengisa ye bana pe bapesaka bango mikolo nyonso te. Ko vivre na poto linko bateke mutakomi millionnaire. Ba makambo ezo bomisa bato ebele. Surtout bato ebele o bazaki alingi ko mema nyonso ye moko na mutu. Amemi yango na mutu. Englobe yango na mutu alobi ngai soki ngai te libota pasi. Yango to omona makambo oyo. Mais to bosana te Bible lobi. Maudit c'est lui qui confie à l'homme. L'homme qui confie à l'homme, maudit, à cause de la maudit. Maldito seja o homem que confia no homem.
eza biblique. Soki mutu bakomi kotielo motema kaka yo etake ozano pe millionnaire te. Ozana yo pe soki ndenge nini te bandeko. Bazota yo pasi na mutu. Mama oyo akufi azane akufi kutu te. Nzamba bikisi. Pardon. Mama oyo nzamba bikisi donc aza mama moko soko talie esi alembi elongi nezo laksa même stress. Elongezo laksa ya ba problème alembi nzamba lola nazo tuna nzambe papa mama o azana problème nini oye tinda ki mama mokolo soki jeune o akufi pona mwasi o akufi pona mobali o azana ayibaki o amelaki mbonga batu mama bongo na yebite vraiment est-ce amelaki mbonga batu azoko kofuta te est-ce za ebele mituna ezebele biyano na ntovite toyebi te eza nini na mama oyo bandeko nanga bandeko boza na Afrique ngana lobaka ngo nzambe apambolaka mutu partout soki nzambe abia komonelo na Afrique amonelo na Afrique tala bandeko bazoya kokufa na banzela mai likolo nini ya poto toboyi te bamisobo ofanda ya fandwa na sala video aya koloba ke oui toyebi passe eza na Afrique totika yango tozoyoka yango tozomona yango pe tokowanga na yango te passe ezali mena passe wana bandeko soki nzela ya koya vraiment te ke oza na osir te seme kutofanda na mboka na yo ke koya na bamboka oyo oyebi nano te eza ndenge nini misusu bazokomela na batirki bandeko msu na Afrique babika ndeko azaka na bien ndeko afandi na mboka Afrique du Sud bayebika ke ndeko azaya surtout so okangika photo esika ba pelouse ya vert ngana bango ba mboko yoko eza nango kadi ase babongisa même wana nzala na libumo bikaka wana salite olati no malonga te olubika tikana ke kansa photo na ngana ba fleur à vert mais tant ka ba umona kaka déjà ba pelouse wana déjà paysage wana de aka elaxike ye vraiment et pas ya batumsu yaka ye azan pasité tala kutu esika telemi zande mboka batu mundela bongisi biso ba kontina biso ba bongise loko te yango na pe peuple ezokufa kaka yango peuple ezomona pasi toujours peuple ndem tazomona makambo oyo mama na biso ya mokolo boye tango mosusu pe tokoyi pe kolobango tango mosusu ayepe poto akimokolo ayepe poto ye tango ya kokata toyebi te soki aza mama ya nationalité nini eske aza mama congolaise aza mama angolaise aza mama brazzavilloise aza mama ya bikolo nini toyebi te eske mama ayaki na voie normale mama aza na bana awa mama aza na famille awa toyebi te nanu oyo bayebi deja bayoki deja ndenge ezaleli eza malamu tokoyoka ngo peka biso nyonso menga analyse nazosala etake nayebi nanu te kaka nazolobela eloko oyo namonaki ndenge mama na biso amibwakaki esalinga mabe makasi yango naye kosala analyse nanga pona kotalisa kaka kotalisa ke mokili oyo esika okoma te likolo ekweya po mama na biso pe tokoyi pe koloba peut-être awuti na ye na baafriki na aye na baaja mikolo ya yokaka poto aye awa bapoto eza na barealité ebele ntango mosusu azofanda na ndako ya mwana boyokana eza te ntango mosusu bokilo boyokana eza te ntango mosusu na ngunda kuna donc ngai nayebi ndeko moko mpe azalaki na ngunda bandeko bato bafanda na ngunda nzambe vraiment soki donc nzambe aza malamu soki lelo bozwa bamikanda bopesaka nzambe merci po na bamasolo ebele komela biso ndeko moko afanda na ngunda yaya wana tanda kosolola na ye bien azala kolela chaque fois mukolo mama mukolo na famille na ye pe batielake motema azalaki ngunda bandeko famille ne pe bazotiele motema azotinda biloko menaki ngunda awa azolela awa na poto apangusaka kama ya miso soka bengi nga to andi kobeta sololi abandi kolela bileki na nga tala
tala pasi mais oza na choix te. Afrique ezolelela yo, okoexplike bango makambo nyonso ndenge nini, okotalisa bango ndenge nini, okoloba na mutu mutu akokomprendre yo te. Yaya abi na kima kotia bafoto na Facebook, natiaka lisusu bafoto te mpona baprobleme oyo, natiaka lisusu bafoto te mpona makambo oyo. Mimi abi mimi na biso makambo eboyisisi nga na Facebook, nazokanga ngo po soko tie kaka boye olobi osepelisa te. Omisepelisa mokwana olati ata mwa obosani mwa pasi, obosani mwa kolela ya ngunda, obwaki mwa foto ya kaka mwana poto oyo omona ngo kuna eye mabe bakomo mona lokwa yo, donc olala me makambo zomona wa bayebi te. Abi ndeko nanga makambo nazomona yo kuto yebi mwana explique yo oyo to conseillaka ngai. Makambo nazomona eza facile te. Na ngunda balingi nga te baye kotanga na chambre moko na bato na biso bandeko na biso ya baafrikain kakoyo o bamimona babasaba nini basuki lokwa mindele bandeko na biso ana donc tomatela pe na bamboka wana kaka soki mutu azokende bachine banini donc Ethiopie. Abi batia biso na bato ya mboka wana ndeko na nga bazomona lokola bango kutu bango pe bayambi bango na mboka oyo, me bango bazotanga kimia te. Balingi kotanga kimia te. Mimi na biso balingi kotanga kimia te, bazotanga pandi likolo. Nabima kaka na chambre po tolobaka monoko moko te. Abi na komi na kobanga kolamba. Soki na bimi na profite kolesika na kendaki, soki na ye kaka na lali mai na ngai ya komela fona bomba na kotika na chambre na te po kobanga baya sanga mabe. Me na Afrique bayebi te. Na tiki ndako na nga na komo raisonner na zonga yaya wana banda kolela mingi. Makambo ezo simba te, mukanda te, eloko do azolela vraiment lokola mwana muki. Omono komi ko conseiller te yaya ekoleka. Eza lokola ba makambo aboy. To ebite mama na biso pe peut-être akutama na likambo aboy. Peut-être akutama ki pe na likambo moko ya boye to yebite. Mais na Afrique bazo mona kake ndeko azana bien yekuta kenda poto bana kutu babengisa ye obe kutu bandeko babengisa ye biso totikali awa soka bengi. Jeune fille mususa oti komibuko aninga komibwaka ba miso pe ba mibwaka ba mibomi na Turki pe kona toki mususa mibomaki pona ka ba jara makambo pona kaka ba makambo oyo bandeko esika nyonso paseza toko pas biso akolia traitement ndeto baka poto ezaka na avantage mais yango linko lo bateke paseza te. Bozolia bozomela me économie zate. Bozolia bozomela bosa be meta musu ya ko bombe zate, ya ko sela ba faire zate. Eza ba réalité. Musu en Afrique azolela muninga awa meta musu yemo ka o bomba azotonga. Mwana poto aotonga te. Lobi bazofinga ye bazotonga ye. Aumela na poto asala nini me boyebi yango te ke tango azaye na poto azaye kotinda azaye ki kosalitsa bino pona oya lela yeta wana a perdre tawana nyonso po awa paswa kane ba million te. Awa paswa kane ba million te azane ka mutu normal. Tango bino bozo lela, awa kikita, awa boye, awa eloko boye, toye bakateke, muninga pe kuna azo bunda, afuta ndako, afuta soki carburant, asala boye, basirance makambo eza ebele bandeko. O ezaka conseil, nazo loba teki o nazo lobela mutu bome, nazo pesa ka conseil na makambo ebele o seto yoki, bato ebele bazo misala mabe, bato ebele bazo kata ba vie, bo mo ina bango, bazo kene komi bwaka, musa mi bwaki na immeuble, mususa ke komi bwaka na train, mususa ke sala bwaki mi bwaka na voiture, ezo sala ma ebele bandeko, ezo sala ma ebele. Ndeko ozana ndeko na yo na poto awa atindela kalata mwa 1 euro oyo ata 5 euros
soki eleki bambula tindeli yo soko sengi foko pesa mutu merci tozaka ba ingrate ke muninga salisaka yo ozomona kaka soka salisi yo osepeli na ye po yo osengaki atindelo 100 200 apesi yo soka lobika kokite komi ya kanda ekomi ya ba message ya mabe ekomi ya kokangisa nemi ekomi ya kipaka batu te eza kitoko te bandeko toza na Afrique eza bien te poto eza makambo poto soki pasi ezalaki te mbeto yo karate mutu amibomaki mbeto yo kakate mutu akufi pe batu bakufaka pe batu balalaka nzala bango moko bana mboka bazali ebele oyoka mpe ozobima bwa asengi yo kabelanga ta 10 centime kabelanga ta 50 bazali ebele mbamsu na kofilme na kotia yango pona kolongolaka air moko biso batu wana ba Afrique pe kolongolaka air moko mwa ba mentalité wana ya kotungisaka kosenga eza mabete kosenga eza mabete mais soki ekomi ya kotungisa ke mbie aza mabe bokomozwa ndeko na bino mabe boyebi pete soki azotinda te boyebi te pourquoi boyebi te ebele mpe bambongo bazotinda misusu ya kindumba akekwaka kosala kindumba po azwa atinda boyebi te toyeba yango te ebele amoni ke non kotungisa eleki bazomona nga nazo situ bato balinga bamisala bwe bamona bango ke bango mpe bayaki poto oyoka kaka akesala bakopi ya mabe bana mibali ebele bakomosalisa bamakambo ya mabe bana mibali mingi na bamboko bakomi kopesa nsima bolimbisa bandeko nanga me nayebi te so nabenga ngo kombo nini bakomosala kipede bajeune fi bazosala ki lesbienne po azwa kaka po azwa atinda po azwa atinda awa pe ezosala mutu moko aza na 4 5 mibali baza na ba 5 basi oyo ser nanga oyo boya pesaka ser wana pesaka ye soki babimi ser wana pesi asali bwazongisi bo ye kuna tindi na mboka ezosalama ebele po mutu azotala kuna mutungisi na okoka te na yaki poto ya makambo awa realite pe babetaka te mutu mwana poto to bandi kobeta realite no banda tongo ti pokwa ti lobi na tongo lisusu mutu Afrika ko komprenaka yo te peza na makambo sukutu omona ndenge explique te ozomona ta ndenge o explique yango te toyebi te peut-être yango makambo mama na bisa kutami nango toyebi te soki yango makambo mama na bisa kutami na yango etali etrouble na mutu epesi vertige tension mative esale kizunguzungu abi esile stop lelo vinanga fona tsaka stop pona lembi trop c'est trop toyebi te wana kaka toyebi ke makambo mingi elekelaka bongo mingi bakufi pona ba cause oyo ya bandeko na Afrique ebele bazo kufa mingi bazwi ba tension ba maladi po nazo kwa kosunga bandeko te bandeko bazomona kaka lokola kaka ngai na lingi kosunga bango te bazomona kalo mingi bakimi ba Facebook mingi bakimi ba Instagram akoki komisepelisa lisusu te po wana ezaka pe mwa milie mo boye pe mage mingi balingango te mena bato ebele pe balingango eza mwa milie mo boye mo esika mo boye osali mwa commentaire wana situ babiso bamito edoka na bapoto awa commentaire baningi esali yo pe bien boye mais omona bato bakomo kima kotia mva même ba photo omona ke mutu akomi limité esengwa mutu ekomi kosila te msu mutu asesantaka ne à l'aise tango atie photo na Facebook tango atie eloko na ye baninga bakomante esalaki espace nde badoche balobaka me batu mususu omona akimi akangi na Facebook siko ana poto pe soki musala te ndako soki ndako te oza na kati ya ndako awa soki oza na Facebook te oza na YouTube te oza na soko poza muto bondela kotangi mwa Bible na yo bondeli okofanda pete toute la journée kaka otanga ka Bible même oza mondime o même osambelaka ezaka atamso ana mo eloko moko elekisa ko ezaka internet siko boye bato bakoma kokima ba internet bapona nini bandeko na Afrique soyi bamoni kaka boye bango miteme yanduki eza mabe
ezobomisa bato bandeko. Esika nyonso pasi ezali. Esika nyonso misère ezali bandeko nanga. Partout pasi ezali. Partout pasi ezali bandeko nangai. Sito eloko pe ingratitude oyo. Muninga tindi oyebi te na makasi nini ne fo nini. Yozo mona kake fatindela nga paza mwana nanga na boti. Yozo maka fatindela nga paza ndeko nanga na tobota mina ya il faut te bandeko. Il faut te. Mutatinda kasoka zanango. Soka zanango te il faut te. Il faut wanezotinda mutu ayiba asala ba makambo mabe. Yesu azoya kalate. Mutakoti na kipede, mutakoti na kilesbienne, po ale sa famille, ba mone gank, lobi Yesu ayakutie na masumu. Yo mutu balesa ki otikali. Okoti lola muninga ke kota lifelo. Po ya linga kia sepeli sabino. No bandeko nanga. Ngaba biloko wana pe apa na nge marsha na ngote. Ngaba biloko wana pa na nge marsha ate. Soki naza nango na kopesa na kokanisela ndeko na kokanisela bandeko. Me soki ezate. Soko monike yininga po yo na lobi ezate. Yina na yo ngai. Yina na yo ngai. Yo muto koyeba na nzambe na yina na onga. Bandeko mukili balobi esika okoma te likolo ekweya. Nazo bandele lokoyo. Esika okoma te likolo ekweya. Tomita à l'aise. Soko sengi muninge loko apesi yo malamu. Soka apesi yo te kanisa pe peut-être akokite. Si tout ça ka sera atindela odiamwa une fois. Na une fois wanezaki bolingo nde pe azalaki nango yango atindelaki yo. Siko na deuxième fois ou troisième fois zo pesa te pe oyebi pete ba situation bandeko tokuta na kana ba situation moko. Hein? Soko za sur place te okoyeba te même oza sur place muninga betelo lisolo te oyeba te. O nga mimi selunga na omona na moment oyo nga kaka na mobile na nga toyebi na ndako nanga. Oyo batu ba misusu ba yebi te moko mona mimi selunga boye na mwa finkoyi omoni mimi selunga boye na mwa fitile atiena yebu olobi ye penza ami monaka tala kupondenge meme ndeto sala ba video boye bele ba sepela kate oswi mutu te obomi mutu to sali mutu mabete me azo sepela kate wana babenga bomba binemi de la gloire baze bele kande na oloba na ngabwe kande na ye na ngana sali video na ngabwe ebele eza kwa na tumboli kanda ne eza lokwa na opese kanda toke na mukila bwe ndenge nini tozo koka kosungana te tozo koka kolingana te tolingani kaka na ba profit kaka na ba intérêt soko moni mutu ana sala ko boye okanga mika meme oyebi mabe na ye okanga makaye kaka po ye mutasala kayo eloko moko boye eza mabe bandeko africain to changer vraiment. Nazo kota ba détail o nyonso makambo o nyonso nazo kota ona conseil na ndenge na moni video ya mama na biso wana epesinga passe epesinga nzoto malili eza na bato bele pe bakufa na ba makambo toza ba opportunité o lobela ngote awa nga na yeka kosala kaka na osaka régime nanga nazo sala kaka na opesa kaka moi na osaka nini moi analyse nanga po ba makambo ekendela mingi bongo mingi ezaka kaya kutu basala kibo yango mutakale toyebi na biso te seza nini pona mama wana nga vraiment na mama ona yebi na note mais analyse nanga selon kaka ba makambo oyo toyaka kokuta kana bamboka oyo esiko koma te likolo ekweya na bandeko se bakutami na ba problème oyo na bandeko o bazobeta ba masolo ya ba pasi bamona ya ba makambo ebele bandeko bazokufa na ba problème oyo yango wana ndepe biso tozosala ba analyse poso peut-être peza pe yango ndeko mama amoni akufa nika po mutungiseleki ndeko ta oyo ozotungisa muninga yebake muninga pa zangaka eza ana bamboko ko mutu mususu azosala azoganyeka mbongo kapa futa ndaku na mbongo kaka po atikala nango ya kolia ezali ezosala mbongo ta musu muto ata 100 € oyo ya kosomba eloko bo ezozala te mais
il faut atinda. Na Afrique balingi koyeba te, il faut atinda. Twana bandeko ebele bazolela. Oyoka pe na nzambe na ngai, na mema ngambu na ya na poto, na mema ngambu, na tekisa pe lupango mutu te, na ya na makasi na nga moko, me nzambe na nga famille no se komaka kotalela nga, totika biloko ezoboma baninga. Totika babiloko bandeko. Tolobi te ke tosunga te, fo tosunga. Tosunga te poani. Kosunga eza biblique. Muninga zangi pesa ye yo mtoza nango eza biblique. Soki ezali fo tosunga vraiment. Kosunga vraiment il faut tosunga. Eza malamu me soki mutu aza nango. Soki mutu aza nango tokosunga ndenge nini? Soki mutu akutami nango takosunga yo ndenge nini? Okoyinanga pona koki kopeso te pona nini bandeko? Non. Totika biloko wana. Tozala na mitema mawa. Kuna biso toyokela bino mawa. Moko pe nzambe na sunganga bwebwe. Bino pe afo boyokela pe bandeko mawa. Fo pe boyokela bandeko bazana bamboka misika mawa. Pobo ezopesa pasi. Tala mama mokolo boye vraiment. Ake amonika lembi. Alembi ne vi. Toyebite. Eza nini. Diable pe motako kanga kanga. Eske mama batuna ajo aboti ou aboti te? Azana mobali ou azana mobali te? Bapasi ya mokili. Mso abali te. Mso libale kufi. Tamso ba problème. Tamso abota te. Toyebite po tozo vivre na mokili ya ba réalité na réalité. Tozo vivre na mokili ya makambo bandeko. Mokili tozo vivre soki nanu moni te. Okondima te. Même omoni moninga zobeta lisolo ya pasi na yo lokola na ekomela ote okoloba alongwa yango pe kalingaki amiboma ebo yango pe likambu eza buzoba te mama na kende komibwaka mingi bakoloba non bandeko ba problème ezali o mutu pena moni akomi na suka surtout soki nzamba za kati na ote soki pena mutu akomi na suka eza na makambo ekomisa mutu na suka mutalobi esili fona ta stop. Na koka lisusu te, c'est fini. Amitié stop. Ezali, makambo ezali na mokili oyo bandeko. Ezala na Afrique, ezala awa, ezala partout da makambo eza. Makambo eza. Na mindele na batu mwindu makambo ezali. Mais soko za ignorant, okobenga mama oyo aza zoba alingi amiboma bongo pena miboma poani me yo ikutani na makambo ya kutami nango te bandeko ngana lobaka soki eyeli yo te bandeko koyeba kilo nango te soki nano eloko wana muninga zolela butu pe moi oyo muninga arate accident kufa nano eyela yo te bandeko eza na mitema musu bakoka kosiporte pasi te soki eleka lobi na kufa mususu pena binga na kobunda ti nzambe ye moko me misusu akoki te yo siko mutu aya oza ignore lobi ke aza zoba mama wana eza buzoba te bandeko toyebi te nini esalaki mama wana toyebi te loko nini ekotaki mama wana na bamilimo mabe na mutu amonike na lembi na nga mingi bandeko mingi ezosalema bandeko na nga eza pasi pe mawa. Eza vraiment pasi pe mawa bandeko. Pona mokili oyo. To bondelaka. Pona baninga. Tango zo sambela to zaka ba goigoi te. To yeba ko sambela koti. Oyeba mutu te. Tika mutu aza na problème. Na maboko nzambe. Tika muninga o aza na ba problème. O ezo tungisa ye. Oyo yebite. Tika muninga na maboko nzambe. Fo tozaka ba egoiste te biso bana nzambe tango zo bondela kolobaka teke yo kaka na famino to bondela kapona mutu nyonso to tikaka mutu nyonso na maboko ya nzambe oya kutami alingi amiboma kokisu te tika ye na maboko ya nzambe po libondeli na biso daka libondeli ya yo na ngai ekoki koyede ndeko moko voma lingaki asala soki nzamba yo kaka yo osambelaka na sincérité nzamba koyoka yo akoba non mwana moko alingaki amibwaka sikoyo mama moko alingaki amibwaka pona libondeli ya mwana nanga tika na bikisa muto mama toyebita biki peut-être pona ba mabondeli misusu ka totsaka nzambe muto aza na problème muto asali bwe nzambe sunga batela protéger ta musu protection pe ba mabondeli pe ba biso kaka
toyebi pete to bondelaka mpona baninga tozalaka bagoyigoyi te bandeko epesi pasi nazaki na sujet nanga mosusu me namoni na partager na baninga vraiment likambo oyo lobi namonaki elalisaki nga te tia nga nzoto malili vraiment makasi epesaki nga pasi yango bandeko nayaki to partager na bino merci beaucoup na bandeko nyonso bolandi nga tika ete nzambe alola amona bino apambola bino bobosana te bakuku les amis ya Mimi Selunga TV bobosana te bamina nga bosabone bokomante bolaikaka video bopartager bopartageaka buzoba te tolobango tout le temps pour partager vidéo ya ndeko na bino Mimi Selunga ekosala ekomema bino epai te ekosala bino eloko te bandeko to partageaka makambo malamu conseil moko ekoyepe koyede ndeko moko aza na suka kuna alembi bomonaka boye te mpo tolati bacole pastoral te bandeko nde okoki koloba te ke oyo nzambe akoki kosala mpe na nga eloko mona alobi esungi ndeko moko boye vraiment bandeko na nga nyonso bafidele na nga oyo bolandaka chaîne na nga Mimi Selunga malembe tozokende na biso malembe likambo na moto te na kati ya YouTube malembe oyo eza mosala bato ya nzambe ye moto ayebi ndenge akofutela Mimi Selunga toza wana bandeko toza wana na kati ya Mimi Selunga TV tolobelaka mpe batualite ya malamu nga nazwaka para bien na conseiller eloko ya mabe na tiango na nzela oyo eza ya buzoba bani tokotaka te donc bandeko na nga eza bongo penza tikete nzamba alola mona bino ba collègue nyonso ba nyonso botala Mimi Selunga nzamba kutana na bino bobosana te bo like bo commenter bo partager abonnez-vous massivement na chaîne na bino ya mwana batu ya nzambe bokozwa kaka ba conseil na bino nzamba bona bino babutu kitoko elongo na nkolo Yesu ba bisous ciao